الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Bienvenue dans la katikati ya cours na biso ya fiqh. Lelo tozasejemo eza important makasi. Eza eloko oyo tosala mo mikolo nyonso, surtout na moment ya swala ekomela biso eloko elakisa biso swala ekoti yango nde tokozwa lelo. Na eloko yango ezali azan na iqama ou bien iqamati swala. Azan oyo ezali kolakisa biso ete ngonga ya swala ekoti, mpe iqamati swala eza kolakisa biso ete swala elingi esalama. Yango nde eza sujet oyo tokotelema na bino lelo insha allahu taala. Nasali na Allah subhanahu wa ta'ala asalama oyo tozwa lelo ezala vraiment tokoka comprendre yango malamu. Na yango nde tolobi tobanda na azan tobe na eloko oyo ezali kolakisa biso lolenge nini swala ekotaka, kasi yango moko ezali mpe na mibeko nango. azan yango moko eza na mibeko nango, mpe muazin moto azali kosala azan ye baza na mibeko. Tamam, to divize azan, mibeko ya azan na mibeko ya muazin ya moto osala azan. C'est bon. Au tracé quand on met azan, et là ici information que R y a soalé côté. Au cabo y a on y balé. L'état na cabo là. Il y a des bossos commis, ma condition y a azan, il y a koto commis, ma condition y a muazin, mon doigt au sal azan. Taille. Condition y a bossos y a azan, ezali dukhulul waqt. R y a soalé ça nini ekota. R ya swala ekota. Soki R ya swala ekoti ndo sali nini usala za tayi. Question za wana okoloba nini yo ebisi biso ke faut R ya swala ekota na azan o basala kango na fajr tobe o basala yo mujuma. Azan ya fajr tozana fajr libani inshallah na moma ya R to libani. Fajr ya liboso eza fajr ya lukuta na fajr ya solo ezali. Fajr ya lukuta wana baosala zan po rapelo ke na moma o koke olia na mutu so alinga sala de suya koke olia na erwana. Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abi azan o bilal azali osala elakisi ete bolia koke olia, kasi azan ya Maktum o azali osala elakisa ke er ya olia esali esili. R ya swala ekoti. Tama wana tolongoli tolobi il faut R ekota. Na R ekota wana exception zali ya debilo. Azan ya liboso ya fajr ama R ya swala tul fajr ekoka. Azan mon salama. Tama azan wana balobate as-salatu khayrun min an-nawm. Baloba mote ou bien sallu fi buyutikum baloba mote. Nazana ni bale to yo zona sufa ya zando le ya zana sala. Na oya ni bale ya yawmul jumu'a. Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abi fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin. Asuki kana ar-rashidin de al-mahdiyyin. Tamam? Azan oyo basala kana jumaa. Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tika do sala. Azan ya jumaa boso ama imama madarimba apesa salamu alaykum basala azan. Azan no basala mo di boso tom so 12h juste tom so 11h basala azan mo. Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tika do sala. Abu Bakar atikali usala mote, Umar atikali usala mote, eyo salama na muma ya Uthman radiyallahu anhu. Donc sur point ya yawmul juma ya azan ya liboso oto saisir ezake ezali obligatoire que usala wana eza sunna tozo mwe pa nani ya masahaba. Ya liboso tobi condition ya azan po esalama il faut R sabi ekoma.
Israeli koti nde basala azan ya mibale esengeli azan wana ezala musika na maloba oyo ezali kobimizango na sansi na yango kombele baazani tomoni na bamoske mona osala azani oyeba te azoloba nini eske azani wana bazwili yango bola moto te eske azani wana ezali azani to eza azani te eske apart motu wana motu mosusu oyo ayebi kobimisa baletre bamoya arabe ya kitoko aza te mpona nini ta bozwi moto wana botie oyo azobimisa azani ya kitoko te baalfaze nango ezopesa sens alfaze eza baterme nango eyebisamaka mosusu langa soko olongoli fataha otongo kasrechange olongoli ongo sens nango olongoli sens soki sukaki nastainu obi nastainu olongi maka mosusu al-awla bil-Qur'an ebongo courant oyo moto otanga osambelisa nakala tobaki kosambela awa motu moko tozosambela nsima na oloba iyaki nabudu wa iyaki nastain ittaqillah efe banga allahu subhanahu wa ta'ala kotelema te liboso bato erreur nyonso osalisi biso liboso oyo biso toza na nsima yo nde moto ya responsable na moto imaginez sofha moko combien de personnes bazali sofha ya mibale ya misala yango omona bashere oyo bise fadala okoya parce que ayebi ke nyonso moto osala na nsima elata ye estce biso toyebi yo moko na ofati otanga eza otengama yebake swala eza mokulu moto oyo atangi fati ya mabe liboso alobi maloba oyo ebimisa yango na sens na yango ayebi ke ngai naza na difficulté ya prononciation ya maloba atelemi liboso swalani eza te billahi tallahi swala eza te swala eza te profete wabina moto oyo atangi ummul kitab babengi ummul kitab mama ya livre alfatiha soko otangi yango mabe yo oyebi ke otanga yango mabe soko otangi yango ozobimisa yango na sens na yango otangi alfatiha totangi mawa mosusu oyo kutu oloba na azani soko ebimi sens na yango oli oloba allahu akbar allahu akbar mpona okoma mosusu ezala te tobanga allah subhanahu wa taala makambo ya dini tozwango na légèreté te eza makasi أتقولون على الله ما لا تعلمون بوزالي كولو بما يا الله سبحانه وتعالى نبينو بويبك بوزال علم نغوتي بوكو سلامة كامو تبما الله سبحانه وتعالى أذان yango moko ifo ezala ntango ozoloba yango ozobimisa mena sens oyo esengeli oyo toloba mobeko yango mo condition ya azani ya misatu ezali aniya combien de basala azali ni ali bachana ni ezate jama sa Allahu akbar Allahu akbar ya sheikh Allahu akbar aniya ekoti na hadithi ya umeni oba obezali balance ya misala ya bato baaliso wana eza mibale oyo ezobalanse misala na yo إنما الأعمال بالنيات من عمل عملا أو من أحدث في أمرنا so sali musala oye le contraire ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asalaki na ngonga eza makambo ebele ngonga ya eloko osala yango soki ngonga wana oyo osali yango eza le contraire ya oyo islam elobi eloko wana ya bida soki osali yango manière moko boya yo moko islam elobeli yango te eza bida so osali yango na forme oyo toloba jeans exemple ngai mokolai nakati cheval nabite ngai nakata cheval est-ce que cheval wana
endi mama lokolo bimisi adhiya to bimisa moto parce que kokata wana elobela bahima telana oza banene bangombe soso tosola kati soso eske kawakati ngape nasali adhiya mkola hii bazikola mwa oza motema to mwana botami na obite nga nazala mbongo te me na okata soso eske wana osali akika sala akika te po ani toloba kuna parce que oye na jeans forme sorti ya eloko oyo isidane chenyewe bida eza na mambo ebele ekoti wana eza balance ya misala ya moto na inama al a'malu binniyat oyo eza nia ya moto oyo osalela to continue la condition ya hadith ya adhan après nia adhan wana fo esala manalanga mosala wana monso fo eza adhan ya lugha la arabia asikomana otoka bino question bien que eza place nango te tosambelaka yo soko sisi osambela botombola maboko osenga duwa salamu alaikum warahmatullah salamu alaikum warahmatullah so sisi ozaka zikri otombola maboko ma otombola otomboli te se bino bosenga ala te botombola osengi ala namnoni papa na tina video ya hasana namna onyebi ebo galingala okay sikoyo wana bila watoto kasi bila place wana tangu kota na kata soleil bawabi mutawapusa na pembeni Allah subhanahu wa ta'ala mingi na mumaza na sujudu sana sujudu sio kusema dua te namna oni ngala deni yose ya ngala loke swala ba il faut zakana la ngala bonjour moi na oyo na place nango te nayebi ke na otuta bino place ya makasi na moma tokota na swala na wabikisa bino te inchallah nam chef ayebisa ala ndeni vraiment na eza pile to te ok Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim swala ni zati kwani najua haya sunna na kata swala après on va considérer ok place ana na obito okuta ngoma wallahi na swala ma boye de place ana le to yala ba masa itoboti to bini inshallah taala n'importe comment on a séqué d'ailleurs pour ta rappeler mutatuna que soit la zate to tele mamke concernant moi d'abord soubeli est-ce que ambition de bébé ambition de bébé ambition de zali ata mama ata yo papa changer moi na couche le mot de couche na masuba ambition de zali tama ambition ça taille eza ya mukolo eza ya bébé et bébé sa ambition na to continue tobi il faut azan wana za nalanga tama to telemi awa ma mususu to kende e kota na wana mais ezaka lié na azan na mugazi ma condition azan to suki wana mais ma kambono tanga mususu eza so lié azan na nani na mugazi eza même condition que ni bala moko taille chef odobini zonga ya tuni atuna ki question soki mwana subeli onde na
petit de l'eau. Ok. Dalil na mweza mtu mmoja kwa usuba na Mustafa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Parce que il va jaxer un des travailleurs si il va être d'activité quelque chose. En fait, on dit que c'est pour se voir là. Ok. Soki mwana ola bandi oliata subelio zwaka mai chabo. Ikono. Soka la mwa mbaya. So aza mwana mwasi abanda oliata banda oliata fosoko. Mwana mubali pe soka bandi oliata fosani. Koso pour la personne. C'est ça clair. Là. Ma question de Vansuka, pour comment payer pour continuer. Mais comment on a mis pour ça la tête? On met dans notre plan. Donc on va avec les gars. ما يوانا وفين محمد صلى الله عليه وسلم ما يفكرين ما يقولوا بي au sein la obligation obligatoire et ça ما يقولوا بنا قليل الماء قليل تمام même ada إذا ماء كثير ما إذا أولو babena na arabe za rakit إذا ثابت et bujete tambulate letima ibana. Ok? Wana soke changer ba nini wana le lupo eza tabia letima kasa nzete famille na kati nango osa nango na madhhab tona ba madhhab eza école ya jurisprudence islamique au ngala tangi yone no tangi sera. Ok? Na madhhab eza ke poko ko buda na ko sote eza ko monter fa na biche za bo. Mais l'école il y a jurisprudence islamique au ngala tangi eza ke o sera nango abusé waji. Pe so na mali musunte. Mais so mali muso ezali o sera na wana o sera na wana. Tamam. Mais maya libulu o ezo bima maya libulu e bima mbele ndenge moko na bidro o baba babena ke mona komba pouvoir abati mai wana lo bebe bisango zate. Tamam o miko sera na babishi. C'est bon. Non. Et ça m'a dit boule de l'eau qui m'a dit mais c'est du boule de l'eau qui m'a tozala mai ya libulu na mai place evandi yo ovandi sango boye eza te ke source eyebimisa mai na libulu te mai evandi eza ndenge moko oyo evandi wana mosusu osala nango te oyo ya libulu ezobima wana osala nango bapiche yango nde batunelaki prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam question c'est bon mai wana ya libulu olobela wapona ye banazala procédure mai libulu ebimisaka to mai moko evandi te mai oyo libulu osala nango abiso mai wana mosusu etikali ekontinue makasa nzete na kati to na kantine otyaki wana osala nango abiso biloko moko moko karaha hukumu naweza karaha nzelo ko fito sena soka kokomi na point ya babenga onde kokomi na point ya oza sur la chambre musuke faut ko sala ngoka force majeure yone tena na bato na yote so kwa chef parce que qaida ezali babi force majeure et l'ola karaha wana esa nini et l'ola tayi toujours na sujet na biso muazin odobi ma condition c'est que muazin na adhan il faut azala adil muto aza juste parce que biso toyo sambela na suite na ngo soki asali biso azan avant aéroport biso toya na mosquée parce que ya bengi biso be era sole koti ko sani boya na mosquée biso to tja n'importe qui te ne osala biso azan
mutu ana foto yeba kaza adi kaza juste aqil mutu ne maele neza c'est bon fanda maele ato lo bafe ya classe o yemuta la rakutu to cha yete maele ya kidomoto le kazali donc babe la raison azana mutu wana il faut azala yebi eri ya swala ayebi ke te swala poti asali asala azala il faut azala mwa mubaya na hukumu ya bwana mwasi na azan ikhtalafa fihi ulama na qawl rajih maluba o zona bi ikhtalafa fihi ya bwana mwasi boyeba ke batu musuba wabeko ko sala batu musuba wabeko ko sala mote mais maloba na bango mibale oyo baobe osala te oyo tozwi makasi eza na taasira makasi ezali asala te liboso ya bana mibali bomwana mwasi aleki asala aza bilaya wana te mais bango na bango osala c'est bon mais osala eza nipa mengaka place bana place baali ndeti biso amabangolama batika masala moto koko otika yo na mutumba de réfléchir ndenge ata eza eloko oyo eza très rare omona ngo boya na omona parce que koko okutana na place moko boye okuta eloko wana loko okuta yango baza kaka basi na basi siko bosala eza nte bosambelaka boko na na te aleka liboso ta osambisa basambela na rangement wana toyenga kota swala baswala eza bamarke ebele swala otelema eza swala ya ovande ezali ya kolala ezali ya kolala moto aza na possibilité osala mouvement na moto oyo aza na possibilité asala mouvement te osambela ndeni swala tolhauf swala oyo moto aosambela toza na bomatere osambela ndenge nini na linie touche bapo wana comme ça tozala quand même na idée nango c'est bon na esengeli na ye azala moto oyo aza na voi ya bien ya kitoko mpe aza na bamakhariju lhuruf ayebi kobimisa baletre prononciation aza nango malamu mpo abetela biso badesart to liboso c'est bon tali sikoyo azan wana esalama ndenge ana oyoka bino toyoka bino po toyoka moto asala biso azan sikoyo te tosala azan te ebimaka tokritike tose kritikane biso moko apres po toleki tosala azan na basala azan te fatache ete azani baa moko te so tope so bato bakaza wa tosala azani mpo bato baya osambela sala mpenza azani lokwa ere azwali koki siko osala siko azani otala yo mpenza sala na opela azani biso toomona otala oyage otala bo ososala ok yanga bismillah na osimbi boye mwana si toseka eza biso esebe na sikosonukakata liboko esiko otoyebiba te na chef Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat. Betul bantu. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal
kolandana na oyo chef alobi tokanga na motu ke azan ezali na 15 phrases eza na combien de phrases 15 phrases mpe baphrase wana mosusu ezali kose répété 4 fois mosusu ezali kose répété 2 fois ya liboso cheikh alobi allah lolemo na ngai mati likolo po bimisa allah bien il faut loba allah wana nde lafzul jalal allah te allah ilala saf asalate allah yafal asalate ألا تفعل وسبته قال وسبته تويبا ديفيرانس مكاز ألا وأكبر ألا أكبر الله أكبر إذا له موتى ألا الله إيه له موتى parce que nous comprenons la prononciation liboso oyo oloba na question ya na phrase négative wana fola komata donc yo kangaka na moto ke lafzul jalal faut tu amweza la kilo na lole monoto oyo bimoloba allahu akbar toleki wana ashhadu 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 te ashhadu te ashhadu 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 nazo témoigner ashhadu te wana lutu na bozala te sansi na bozala te ashhadu ezala te taba koteli sura zan ba erreur ezala nini na حي على الصلاة لا حي على الفلاح الفلاح الصلاة tu comprends ta marbuta ta oyo ezalaka boule batie 2 points likolo soki osala waqf otelema ekoma ha ok ta marbuta ta oyo ezalaka boye eza na 2 points likolo soki ozotelema eza ha ta ya ofungwama soki ozotelema eza ok ha wana esuki na ha te na suka alfalahu eza ha voilà tant oyo ezala boule apo bote 2 mois likolo so ozotelema eza ha alif so esuki na suka alif so esuki na suka so ozotelema nango fo bendango tade so ozotelema osani obendi yango tade ahkamu wana toke hukmu wana eza ndenge mona Coran tabi kote mosusu omona na Coran batie na suka esuki na fatahatan alif esuki na fatahatan na suka oyo ezolanda otanga yango alif wana babenga yango omoni alquran écriture oyo bakomana oyo bakomela wana babenga yango rasm usmani rasm usmani Coran ekomami na ntango Osman eza bien baregle oyo ezalaki bien oyo babaki olandela ya manière ya okomela façon bakomeli wana na ndenge bakomela nanga baya ndenge moto otandela faut osala très attention nayebi te soki tose comprendre wana eza sujet monene makasi tolinda kuna te inchallah ahamu shay
Adhan ezali na 15 alpha. Mutu aloba Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu comptes combien de fois? 4. Ashhadu an on peut faire point même. An la, tu peux Allah. Ni les assoirs, ni les assoirs. An la ilaha illallah, to an la ilaha illallah. Nah. An la ilaha illallah, to an la ilaha illallah. An la la Allah 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 montagne non sakina se kutena lam torra toka non oezana sukun soki mo oela nango ezana lam torra babena moyi na idgham ni la بغير غنة الإدغام التي تزوى lettre au dindi sena au monde ko poza au dindi ko musu likolo yonde za idgham o chele loko likolo eloko wana bakisi ezu shadda nun wana prononçon te sala ka nun ezate o elande za na shadda lakisi ozui de lettre moko za na haraka moko za na fata to kasra to doma o elande za na sukun o sangisi yango ndesani shadda kama okonosete an la ilaha illallah meloba an la ezande mwana tata kwa wailul liku aga wailun liku nun sakina ezande mwana tamwin tobe fatatan kasratan bamatan ezande moko أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله إسالي كمبير وانا ذاكيكا بس دسالي 6 حي أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله إسالي كمبير 8 خطأ منين يقولوا وأشهد أن ولا يتلا لفظ حديث يقول لك تبيسوا النغازة وأشهد يتلا أشهد أبوين ليني أشهد يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح تظن لم أوبا بينك قمرية لم أوبا بينك شمسية لم يا قمرية فوق كيسا لتر أو يوكيو كيسا ألوانا لم يا شمسية فوق أسر والله ألوان ذاتي الصلاة نا الفلاح الصلاة نا الفلاح إذا لو ما إذا لو ما soit et la traduction de la lettre shamsiya faudra shadda alwana oyo kisango te kasi alfala oyo kisango parce que fa eza lettre ya nini ya qamariya itabi esali combien de phrases 8 ezalaki na ashhadu anna muhammad rasulullah esali 10 hayya ala salat hayya ala salat hayya ala falah hayya ala falah allahu akbar لا إله إلا الله ولا نزاع. طيب سوكي ناي نلبي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كوريكي شيطان مسمي كوكو سيكو كوتشا جروب دينو بيسا جروب نجيبو كنو سو ميسانس زونغا تو سي أشهد أن لا إله إلا الله. N'est-ce pas que nasali na telemisi entre adhan na maloba muso ekoti na katikati nango hukum na wezani inshallah tuyozo ngeraho après adhan inshallah na sala inshallah na sala zamshe
yango adhan eza eloko eza très important makasi parce que yango ezali kolakisa bamaalim ya dini na biso ke wana ezali ngonga ya swala ekoti esengi na biso ntango toosala yango na moto ozali kosala yango koti me biso osala adhan esengi lotala est ce que ere ya swala ekoti vraimen ya solo parce que eza masuliya yo soki osala adhan na ere ya swala ekoti te bato basambeli elandi yo mpe yo moto obengi bao na swala yo baobi fo moto wana azala juste azala moto oyo ayebi ere ya swala ekoti esengeli tosala adhan sikoyo mpe azala wana mpona kosala yango na debi ya ere na yango ntango ere ekoti na ebandeli nango ndasala adhan oyo nde Allah subhanahu wa ta'ala facilité biso tozwa lelo sone te tokokota na iqama apres toleka na swala oyo biso nyonso na bati tokozela yango toyeba baahkam ebele ezali na katikati na yango Allah asala oyo toyoki awa ezala bénéfique mpona biso ezala oyo elongoli biso ignorance moko tozalaki na yango concernant kosala adhan alongolela biso yango apesa biso oyo ezali malamu mpona biso na bino ya bena akhira أي سؤال أو استفسار كشيء زاليتو ولينوي أنتو لا كسرني نعم شيء نعم هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك